Nzambe tata Yesu Kristu pe tata na biso apambola bino banso na kombosi moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu oyo Nzambe avandisi na loboko na ya mobali o likolo pe azali kointercede mpo na biso. Nazali kotondo Nzambe botondi mpo na libakuli ye apesi ngai lisusu mpo ete nakoka kosolola na bino mpo na maimatali liloba lya Nzambe. Ezali ngai ndeko na bino Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission na biso Que dit la parole de Dieu. Liloba lya Nzambe elobi nini. Ndeko mwasi ndeko mobali, eske oyebi sangwe elamu oyo esengeli elobama na ekelamu nyonso? Eske oyebi sangwe elamu oyo esengeli eyebisama to elobama na ekelamu nyonso? Soko yo oyebi te lelo okoyeba yango. Sango elamu oyo esengeli elobama na ekelamu nyonso ezali nini? Yesu Kristu mwana ya Nzambe asekwi. Yesu Kristu mwana ya Nzambe asekwi. Nzambe asekwisi Yesu Kristu na bawa po ete akufa lisusu te. Tokei na évangile ya Jean chapitre 20. Évangile ya Jean chapitre 20. Mbala eleka na ebisa na bino ete Yesu Kristu awaka na mokolo ya misatu, mercredi na 15h. Et akundamaka na mokolo mona oyo mercredi le 14 Nissan avant 18h. 3 jours après, l'Inyoloba, 3 périodes à 24 heures. 72 heures, et Zalaki samedi, le 17 Nissan, entre 15h à 18h, Mona Nzambe à Sekwaka. Awana Jean chapitre 20, verset 1. Mokolo ya yambo ya poso, donc ezali mokolo ya yenga. Maria Magdala akena Lilita, tongo penza. Tango ezali kosala motango molile ezaki nano. Amoni ke libanga elongwami likolo ya Lilita. Yesu Kristo bakundaka ye, batiaka libanga linene likolo ya Lilita liayi. Verset 2. Marie de Magdala kimi epai ya Simon Petro. Azalaki apôtre. Pe na epai ya moyekoli mosusu o Yesu Kristo azali kolinga. Pe alobi na bango, balongoli na Lilita mokonzi. Toyebi te esika nini batiye. Verset 3. Pierre na moyekoli mosusu oyo babimi, bakei na Lilita. Soki botangi yango na bino moko na ndako bokomona ke bakei disciple mosusu wana akimaki mbangu liboso akomi kasi akiti te atikalaki libanda ya Lilita. Me tango Petro akei, Petro akoti na Lilita, ye pe disciple wana tango moni Petro akoti, ye pe akoti, bamoni ke Lilita ezali polele. Mwana Nzambe asi asekwisaki ye. Toke loka tozana Jean 20, toke na verset 11. Tango ba Petro na bazongi na Petro, donc apôtre Pierre, Petro azongi na disciple mosusu Yesu Kristo azako linga. Maria tika ne wana pembeni ya Lilita. Libanda azako lela. Loko azako lela akitisi mutu patala na kati ya Lilita. Alors amoni ba angelo mibale balati bilamba ya pembe. Moko donc amoni bango esika batiaki nzoto ya Yesu Kristo. Moko azali na esika mutu ya mokonzi Yesu ezalaki. Et mosusu wana ya angelo azali na kote o makolo ma Yesu Kristo mazalaki. Totanga siko verset 13. Ba angelo wana balobi na ye. Balobi na Marie de Magdala. Mwasi. Ozolela nini? Po moni azokolela. Marie azokolela. Marie de Magdala azokolela. Po ayebi te ke Yesu Kristo Nzambe asekwisi ye. Ba angelo ozolela nini?
ya zongisi bango ya non po ete balongoli mokonzi na ngai nayebi te esika nini batie na bolobaka boye ya baluki amoni mokonzi Yesu Kristo atelemi kasi ye Marie de Magdala ayebaki te ke ezali Yesu. Verset 15. Yesu na nzoto na ye asekwa. Bolanda malamu awa. Yesu Kristo na nzoto na ye asekwa alobi mwasi. Pona nini yozo olela? Eza liloba nzambe eza kitoko, hein? Jésus Christ na asekwi aza na nzoto na ye asekwa. Azoko tuna mutuna me ozolela nini? Jose bateke ngana sina sekwi déjà, hein? Marie de Magdala. Ozoluka nani? Mais ozoluka na mauvais endroit. Mais ngana sina la muki déjà. Ye Marie Marie azokanisa ke Jésus Christ ezaki jardinier. Alobi na ye mokonzi. Soki ezali yondo ozwi ye yebisanga esika otie pona kende kozwa ye. Marie azosolola na Jésus Christ na nzoto na ye asekwa, mais Marie de Magdala ayebi te ke wana ezaki Yesu Kristo. Verset 16. Yesu Kristo na nzoto na ye asekwa alobi Marie. Yesu Kristo abosani kombo ya Maria te, hein? Akufaki asali butu misato mikolo misato na se mabeli. Nzambe na nguya na ye oza na ndelo te asekusi Yesu Kristo na bawa. Yesu Kristo abosani kombo ya Marie te, abengi na kombo ne Maria. Ye Maria baluki e alobi na ye na monoko ya ba Hébreu rabuni elingi koloba molakisi. Marie yepe, Marie de Magdala yepe a se rappeler yebi mongongo ya molakisi. Parce que tout à l'heure, on a verset 15, tout sur le temps où Jésus-Christ a sur Isaïe, a tourné aux olélanini, aux oluka nani, ye ayebakite kezaki Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a bossana ki marité, a bossana pe komone ta bengi na kombone, tango a bengi na kombona e, Marie a reconnaître mongongo ya molakisi, alobi na e na hébreu, Rabouni, elingi koloba molakisi. Verset 17. Jésus-Christ alobi na e, kosimba ngai te. Elingi koloba Marie, tango a reconnaître molakisi na e, alingaki akende koyamba ye to asimba ye, alobi kosimba ngai te ka po ete na kenano na matinano te pa tata na ngai. Tata Yesu Kristo aza nani? Komone nani? Tata Yesu Kristo komone ezali Nzambe o akeli likolo na se ya biloko biso. Nzambe na tinda Yesu Kristo awa ose. Yesu azoloba na Marie de Magdala na matinano te pa tata na ngai. Kasi kende kokuta bandeko banga. Banani bazalaki bandeko ya Yesu Kristo. Baye koli baye. Bazalaki bandeko baye. Yo ndeko mwasi yo ndeko mobali. Biso na yo tozali bandeko ya Jésus Christ. Yesu Kristo azali mutu, azali kulutu na biso. Azali moto ya église ya corps. Ya azali moto biso tozali biteni ya nzoto wana ya Kristo. Tata ya Yesu Kristo aza tata na biso. Nzambe ya Yesu Kristo aza nzambe na biso. Na continue kotanga na verset 17. Alobi kende kokuta bandeko bangai pe lobela bango ke nazo mata epa tata na ngai pe tata na bango. Yesu Kristo alobi na Marie nini? Loba na bango nazo mata epa tata na ngai. Tata na Nzambe pe tata na bino. Nazo mata epa ya Nzambe na nga pe Nzambe na bino. Osengeli na dictionnaire pour comprendre te ezali clair. Osengeli na interprétation mosusu te. Jésus-Christ azomata ayebisi loba na bango nazomata pa tata na ngai pe tata na bino. Nazomata pa Nzambe na ngai pe Nzambe na bino. Ezali clair. Tokende sikoyo na évangile ya Marc. Évangile ya Marc. Tokende kotanga chapitre 16. Marc chapitre 16. Tokotanga à partir verset 1 tina verset 7. Tango saba eleki Marie ya Magdala, Marie mama ya Jacques pe Salomé basombi ba aromate po ete bakende ko ambome Yesu Kristo.
basi baye bamonaka tango bamonaka ngonga oyo bazotia Yesu Kristo na lilita bamonaka ete baambome ete bake basombi baroma mpo ete bakende koambome ye. Verset 2. Na mokolo ya yambo ya poso ezali eyenga, ezali dimanche. Bango bakei na lilita na tongo penza tango mo euti kobima. Verset 3. Basi bango baza komilobela entre bango, nani akolongelela biso libanga na porte ya lilita? Nani akolongola yango? Po na uta kolobela bino atango bakundaka Yesu Kristo bazwaka libanga linene batiaka na lilita liyayi. Verset 4. Tango batomboli miso bamoni ete libanga oyo ezalaki munene elongwaki deja eza pembeni. Verset 5. Basi bakoti na lilita bamoni jeune homme elenge moko ya mobali avandi na droite alati robe moko ya pembe. Tango bamoni babangaki bubangi esali bango. Verset 6. Wana ezali ange alobi na bango, bobanga te, bozoluka Yesu oyo ya Nazareth oyo abakamaki na kuruse, asekwi. Ange oyo apesi sango nini? Alobi nini? Yesu Kristo asali nini? Asekwi, il est ressuscité. Nouvelle yango wana sango elamu o mokili ekelamu nyonso esengeli eyoka eyeba, asekwi. Yesu Kristo asekwi, Nzambe asekwi Yesu Kristo bawa. Azali awa te, botala esika oyo batiaki ye. Ye ange oyo alakisi bango Yesu Kristo azali awa te, azalaki awa, mais Nzambe asekwisi ye. Verset 7. Kasi bokende koloba na bayekoli baye pe na Petro ke ye akokende liboso na bino na Galile, kuna nde bokomona ye lolenge ye moko ayebisaki bino. Message ya ange ezali clair, allez dire bino pe bokende koloba na bato asekwi. Nouvelle yango wana yo ndeko mwasi yo ndeko mobali esengeli kopanza sango oyo koyebisa bato mwana ya Nzambe Yesu Kristo asekwi. Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa. Ange oyo ayebisi bango bakende koyebisa badisiple na Petro ke ye akokende liboso na bango na Galile, kuna nde bakokuta ye baomona ye ndenge ayebisaki bango. Sikoyo totanga verset 14 ya Marc 16 14 à 19. Enfin Yesu Kristo abimeli bayekoli baapotre na ye zomi na moko tango bango bazalaki na mesa, pe areproche bango mpona motema makasi to matoi mangbonge ya bango. Mpona nini? Po ete bango bandimaki te bayebisi balobi ke bamoni ye asekwi. Baapotre bien que Jésus-Christ ayebisa bango ka kokufa pe akosekwa, mais Yesu Kristo asekwi bango baza ondima te. Bato banso bazoloba ke bamoni ye to bazotémoigner ke asekwi, baapotre baza ondima te. Verset 15. Puis alobi na bango, alobi na ba 11 wana bayekoli bayi baapotre, bokende na mokili mobimba boteya sango elamu na ekelamu nyonso. Sango elamu ezalaki nini? Yesu Kristo akufaki, asali butu misato, mikolo misato asi ya mabele. Ye azolobela bango na nzoto na ye asika, nzoto na ye asekwa. Yango wana bokende koyebisa bato ke ngai naza na bomoi, Nzambe asekwisi ngai, nazali nasekwi. La résurrection ya Yesu Kristo sekwa na ye, yango nde ezali sango elamu. Verset 16. Oyo akondima nini? Oyo akondima ete Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa pe abatisami moto mona akobika. Kasi oyo akondima te, oyo akondima eloko nini te? Oyo akondima te ke Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa moto mona azali condamné. Verset 17. Botala makamu sima ema kolanda baoyo bakondima. Makamu sima kolanda baoyo bakosala nini? Bakondima eloko nini? Bakondima ete Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa. Kondima résurrection ya Jésus Christ. Na kombo nanga bakobengana milimu mabe. Bakoloba bakota ya sika.
na ba mikamu si miso miye ezalaki osala eza na Ancien Testament na période ya loi bapôtre baprophète baza kosala yango miracle kaka moko na ntango Jésus-Christ azoloba awa ezalaki disponible te ezalaki nini koloba na bakota ya sika parler en langue ezalaki disponible te po ete parler en langue ezala disponible esengeli mwana nzambe akufa asekwa avanda na loboko ya mobali ya nzambe et que à rendre disponible dans le Saint-Esprit et l'Imo et Santu na mokolo ya Pentecôte. Rappelez-vous qu'on parlait en langue ezalaki manifesté pour la toute première fois na bapôtre na mokolo ya Pentecôte tant bazwi l'Imo et Santu parce que ce qui moto azana l'Imo et Santu nzambe azali capable à opérer 9 manifestations du Saint-Esprit. Moko ya manifestation, moko ya libwa ezali parler en langue. Pour la première fois, c'était les jours de la Pentecôte. Wana za moko ya miracle bato bazo ndima. C'est quoi Jésus-Christ? Verset 18. Bakokanga nyoka, ces genres de serpents. Ezali te ke yo moni nyoka ezoleka. Yo lobi oh ngana zana elimu esanto nzambe na keno kanga nyoko. Omoni vipère to omoni nyoka serpent noir oh ngana za mwana nzambe na kanga ngo. Na ozo tante nzambe. Soko ke okanga ngo. Yo meko il faut y ba conséquences nango. Ah ezali soki okanga ngo par hasard ndakisa apôtre Paul azayo sangisa bazali pepa moto azotia bakoni azokanga azosangisa bakoni akangi vipère par hasard bon eloko nini asaki asekue yango na kati ya moto bato bazalaki nzinga na ye bazokasaka okufa mpo bamonake nyoka ezali na loboko na ye eswaki ye mais akufaki te voilà par hasard soki bameli biloko ebomaka ekosala bango mabe te. Oui, soki omeli oyebite. Oyo ozana communion na nzambe, ozana boyokani na nzambe, ozo tambola eyenge bena liloba nzambe, ok, na manifestation otelemi obi bona kana ko se soulager un peu ozongi. Ndeko aza peme no ebisa bitala na moni neti mutu moko alikaki ati eloko mona kati ya masangano abo. Komela mai yote. Yebo no ndeko kubanga no motenga za mwana nzambe na esprit nzambe. Le banzambe lobi ke bana nzambe soki ba meli biloka mabe osa ba loko moko te na komela nanga kaka. So teke poison so melo okufa ko. Parce que ozo tenter nzambe. Pourquoi nani nzambe alingi ke moto aza wana mona ayebisa yo. Po osa okamata ba disposition. Ndenge moko moni nyoka ezoya nzambe a permettre o mona ngo. Pour nani pour éviter yango. Ezate ke po ke no kanga yango. Voilà. Verset 19. Non, verset 18 na sisité. Bakotia maboko likolo ya bato bazana bokono. To baza malade, bato bana o baza malade bakobika. Nakofunga pe parenthèse awa. Kotia loboko likolo ya moto po sambela. Et il faut nzambe ayebisa yo. Ezali te ke chaque fois que moto abeli olingo sambela, il faut tia maboko no likolo na moto. Il faut imposer maboko. Yonde commence de komobale soko zaka na ezaleli wana mokolo ko kende ko chalo boko no nzamba yebisi yote moto mona azana ba milimu mabe tango tchelo boko likona ye loboko na komi point de contact ba esprit mabe nyonso ezakune pa na ye ba traverser parce que yo tche opesi bango pont ba ye pa na yo sikoy yonde ozu boko no wana yonde okomi ko bela alors ko chalo boko imposition de main ezali toujours par révélation. Il faut nzamba yebisa yo. Kotia ngulu te sambela. Soko sambela nzamba koyoka akobikisa. So nzamba pa yebisa tia loboko, oti loboko. Mais so yebisa te, kotia te. Verset 19 bi ke mokonzi tanga sisi koloba na bango nzamba tomboli likolo pe nzamba vanisi na loboko ne ya mobali. Pona bato banson yonde komasi yonde komobali yomoto ondima c'est quoi Jésus-Christ. Et là konini c'est quoi wana ememela yo. Et là konini c'est quoi wana ememela yo.
mpo na yo ndeko mwasi yo ndeko mobali oyo ondima sekwa ya Yesu Kristu. Est-ce que oyebi eloko nini sekwa wana ememela yo? Lelo bato ebele ba chrétien mingi bayebi pe bandimi ke Yesu Kristu abakamaka okuruse mpo na bango. Kasi bonene ya christianisme esuki bobele na kuruse te. Bonene ya christianisme ezali nde na eloko moko spécial esalama sima ya liwa ya Yesu. Eloko moko esalama oyo esalama na moto moko te awa ose. Eloko yango ezali Nzambe asekwisi Yesu Kristu na bawa po ete akufa lisusu te. Yesu Kristu asekwi, Nzambe asekwisi. Sima ya mikolo tukumine 40 jours plus tard, Nzambe atomboli Yesu Kristu, enlevé ye, tobengi yango na lopoto ascension. Pe avandisi Yesu Kristu na loboko na ya mobali. Nzambe aza na ngbende na bokonzi avandi, na loboko na mobali avandisi nani? Mwana wa ye, Yesu Kristu. Sekwa na ascension ya Yesu Kristu epesi humanité. Lolenge ya sika ya kovivre. Na bopesaka baebandima mwana ya Nzambe position moko ya nguya. Yo moto ndima resurrection oza na position wana ya nguya. Eloko nini esalamaka na moto oyo andimi sekwa ya Yesu Kristu? Eloko nini esalamaka na moto oyo andima sekwa ya Yesu Kristu? Et yano ezali simple. Na Romains chapitre 10 verset 9 elobi boui. Soko yo tatoli na monoko na yo mokonzi Yesu ondimi na motema na yo ke Nzambe asekwisi na bawa ozuli biki. Parce que Yesu Kristu aza bobele se nzela moko epai ya tata. Nzela ngo eza nini? Esengeli yo ondima. Otatola d'abord na monoko mwa yo ke aza mokonzi mwa yo pe esengeli ondima na motema mwa yo ke Nzambe asekwisi Yesu Kristu na bawa. Eza te kondima ke Nzambe akufi pe Nzambe asekwi. Non. Esengeli ondima ke na kati ya motema mwa yo ke Nzambe asekwisi na bawa. Nde ozuli biki. Ozwi Kristu na kati na yo. Ndenge lobami na Colossiens 1:27. À qui Dieu a voulu faire connaître Nzambe alinga la kisa. Quelle est la richesse, quelle est la glorieuse richesse? Kembo ya richesse. Ya nkita. Ya mystère wana parmi bapagano. Elingi koloba Kristo na kati na yo. Elike ya kembo. Kristo na kati na yo. Kristo aza na kati na yo azali tobenga na lopoto l'homme intérieur. Ezali kobanda na mutu na yo na suki na yo kino na nzongolongo partout. Sima ya misu mayo, iza misu ya Kristu. Sima ya zolo na yo, zolo ya Kristu. Sima ya monoko mayo, monoko ya Kristu. Sima ya makolo mayo, makolo ya Kristu. C'est-à-dire que Kristu aza na kati na yo partout. L'homme intérieur. Okoko yoka na mato ya Kristu. Okoko mona na misu ya Kristu. Et tango yo moto yo ndimi se kwa Yesu Kristu, ozuli kabo eri mo isantu, okomi mwana ya Nzambe ya seku. Okomi héritier to héritière ya Nzambe. Yo soko ozali héritier to héritière ya Nzambe. Esengo yeba eloko nini tata no Nzambe azali na yango po o réclamer yango, po se prévaloir na yango. Romains 8 verset 16 à 17. Elobi ke yembongo Nzambe azopesa témoignage na limu na biso ke tozali bana ya Nzambe. Soki tozali bana ya Nzambe, tozali pe ba héritier na ye, pe héritier ya Nzambe pe co-héritier à Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, peut-être tokumisa mana ye longo. Na sekwa ya Yesu Kristu tokoki lelo kotambola na kati ya bomoi ya sika, lolenge ya sika. Lokola Yesu Kristu ami bonzaki mpo na biso et que Nzambe asekwisi na bawa po ete akufa lisusu te, tokoki pe
lelo sika wa boye kotambola na kati ya nouveauté de vie lolenge ya sika ya bomoi ekomami na Romains chapitre 6 verset 4 tokundamaki na ye tokundamaki na Yesu Kristo na tango ye akufaki na liwa na ye akundamaki biso tokundamaki na ye po ete lokola Kristo asekwi na bawa na kembo ya tata lolenge moko biso pe tozotambola na nouveauté ya vie lolenge ya sika ya bomoi tango Kristo asekwaki na bawa pe Nzambe avandisi na loboko ya mobali o likolo biso pe Nzambe asekwisi biso elongo na Yesu Kristo pe avandisi biso elongo na ye na position ya nguya na loboko ya Nzambe. Ephésiens ezokolobela biso yango ezodécrit position na biso ya nguya wana. Ephésiens 1 soki otangi verset 19 à 21 et quelle nguya ya Nzambe oyo eza na ndelo te oyo ezo se manifester na efficacité na ye par la vertu de sa force. Nguya oyo Nzambe a déployé na Kristo na bosekwisaka ye na bawa pe na bovandisaka na loboko na mobali o likolo likolo ya ba domination nyonso likolo ya autorité nyonso likolo ya puissance nguya nyonso likolo ya dignité nyonso et puis likolo ya kombo nyonso ekokolobama ezala na tango na biso to na tango ekoya. Est-ce que boyebi ete Nzambe asekwisa biso elongo na Yesu Kristu pe avandisa biso elongo na Yesu Kristu na loboko na ye ya mobali o likolo? Liloba Nzambe ezoloba nini? Tokene na buku ya Ephésiens chapitre 2 verset 6. Liloba Nzambe ezoloba ke ye Nzambe asekwisa biso elongo pe avandisa biso elongo na Yesu Kristu o likolo. Voilà. Nzambe akeli likolo na sa biloko biso asekwisa biso elongo na Kristu pe avandisa biso elongo na Kristu na loboko na mobali o likolo. Au-dessus, likolo ya ba domination nyonso, autorité nyonso, likolo ya puissance nguya nyonso, likolo ya dignité nyonso, likolo ya kombo nyonso ekoki kolobama. Non seulement na siècle oyo tozali, mais na ba siècle ezokoya. Donc, yo na ngai tovandi na droite ya Nzambe na position ya likolo. Selon Nzambe na liloba ya ye, tovandi na Jésus-Christ na loboko mobali ya tata Nzambe. Alors, compte tenu la position na biso céleste, tozotala nde na se, biso tozotala likolo te. Tozotala na se. Alors, esengeli ko bomba ngo na kati ya mayele mayo position na ndenge ozali na droite ya Nzambe ensemble na Christ o likolo. Yo ozotala na se. Tokende na Colossiens. Colossiens chapitre 2. Tokotanga verset 10. Colossiens 2, 10. Bozali pleinement en lui. O azali chef, il y a domination, paix, il y a autorité. Vraie tradition, le but que biso tozali complètement, paix, absolument complet en Christ. O azali chef, il y a domination yonson, paix, il y a autorité yonson. Biso tozali tovani na Christu. Na loboko tata o likolo au-dessus, il y a domination yonson, au-dessus, il y a puissance yonson. Parce que tu sais qu'il y a peu, tu allais complet dans Christ. Yangwana tu tambola na kata nouveauté ya vie. Le lenge ya sika bomoi. Na position na biso ya nguya otoza nango na droite ya Nzambe. Mondi me akoye kozasyo na bobangi te, akoza na ba inquiétude te pe frustration te. Poto vandi na loboko ya tata. Au lieu que oza na bobangi, oza na frustration, oza na inquiétude, et sengeli siko to vivre avec autorité, avec audace, puissance oyo ya Nzambe toza nango. Na position na biso ya sika oyo ya nguya pe ya domination na droite ya Nzambe. Et sengeli sute to s'identifier na makanisi oyo ya condamnation, ya auto-condamnation oyo ya ba erreur tozo sala pe to ya ba échec na biso. Kasi et sengeli ne to vivre vie moko victorieuse na makanisi mabiso na ba action na biso.
et avec une nouvelle qualité de vie. Na biso ya mokolo na mokolo. Nzambe a permettre na mwana na Jésus Christ à vivre sans que akumba ba makambo négatif na akuva yene ponango po biso to jouir na ba bienfait ya Nzambe. Totanga siko Colossiens chapitre 3 verset 1 et 2. Verset 3 et le Bible. Pardon, verset 1 ya chapitre 3 à Colossiens. Soki bino bozali bosekwi na Yesu Kristu boluka maye maza olikolo esika Kristu avani na loboko ya Nzambe. Esengeli bozala affectionné na makambo oyo eza kuna na likolo. Non maye mazali awa na mabele. Biso il faut tozala affectionné na makambo ezali kuna likolo. Tango tozondima ke biso tozali na Kristu et biso pe tozo vivre bomoi na biso selon bomoi ya sika o toza nango en tant que bana Nzambe po toza na elimo esantu et que Nzambe asekisi biso elongo na Yesu Kristu pe avandi biso na loboko na mobali o likolo esengeli totambola na kati ya lolenge ya bomoi ya sika o Nzambe apesi biso. Alors na botambola kan lolenge wana lolenge lona pardon tozali ko démontrer na mokili na mokili ke Nzambe asekisi Yesu Kristu na bawa pe avandisi na loboko ne ya mobali. Spirituellement biso tosekwi Nzambe asekisi biso elongo na Yesu Kristu pe avandisi biso elongo na Yesu Kristu na loboko na ya mobali. Alors to vivre vie na biso lokola Nzambe alingi ke biso to vivre yango. Pona nini? Pona misala miye mwana wa Yesu Kristu asali accomplir. Akufi akundami butumisa to mikomisa to Nzambe asekisi na bawa pe avandisi na loboko na mobali po ete akokufa lisusu te. Parce que Nzambe asekisi Yesu Kristu na bawa pe avandisi na loboko na ya mobali. Nzambe abomoi abenisa bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu.